Congolais. Kotala babilo kaboye, c'est pas normal. C'est pas normal. Et après vous condamnez l'État. Botala bino moko salité, boté déjà na terrasse mais nanu e bandi kutute. Nanu e bandi te bota déjà bilo kaboye. Ce qui vous les bêtis ya makasi, ma itan oye déborder koti kuna et qui na makada momon elembi. Et ça vraiment kitoko mingi. Ya tie ba boulot, tomoni courant, tomoni ma eleki na se, tomoni makadam vraiment facilité comme parce que ba moto yango zo sala et zo ne petit centre ville. Nanu ko ba inaugurer nzela te boso ba inaugurer nzela. Donc en tout cas pepele do to pese ba fololo. Tu n'as tout question moko ceux qui va sala bino nzela. Boko bebisa obaki nanga boko bebisa te. Na bendio yaka na to pusana na. Pusana no awa. Omoni siko réponse au pesenga eza yango te. Tala biloko apo. Bon, papa, na biloko oyo moni boye, lokola ke nanu ba fongoli nzela ngote meto, on a ba projet que faut ça la groupe moko awa, lokola ko terminis, il faut de kokabula ba groupe. Ba groupe ba chargeur ba yali o peto ko luka kenaka mwa muke wana ba chargeur ba banda ko zo ka photo luka batu oyo banda ko s'occuper na ba situation oyo. Mbote, tozo remercier kaka eloko oyo mokonda mboka sali biso awa, en tout cas ifongoli biso. Et ça libena un plus na salongo. Il y a liboso to pesa merci na mokonza mboka na batu o baza nzinga na malgré makambu na mboka boyebime mais to pesa merci potamo ba kondana biso to ma transport. Ezaki erreur banzela. OK. Maintenant banzela ndati bona uti banda s'intérêt na ebweti aba kongana 500. Mais na ba 3 pinot to no mo ba 4000 3500. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yingisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona ko kamwa ebande dipesuka nyoso to senga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofiri nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir très chers amis téléspectateurs de chaîne YouTube Yabi ce podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internet Yabi ce qui est téléspectateurs. Né alors la bino kaka vous s'abonner massivement donc que tina cloche de notification comme ça mon émission qui toko et ben comme la toza na page TikTok, toza na Instagram, toza pe na YouTube donc kota partager tindela pe benga pe voisine na yepa kota vraiment ala na émission qui toko na chaîne bolingaka ya biso podcast donc chaîne oyo eza yanga ya yo ya biso nyonso ba kongomani alors na linga vraiment ba émission nyonso mona ezalaka ya Watakin 24 TV émission tout bon monaka ya Elmara ya Zamba ya Watakin 24 ya bandeko nyonso ba esta en tout cas il faut ko partager ko s'abonner bo liker ba j'aime na bino surtout ko zapena malamingi voilà na sima caméra na zabongona ingénieur Josué Mungu Mwana Changu lisanzame mwana mkia bala rebele. Un grand merci pour cette belle image Josué Mungu. Un grand merci aussi à l'être d'enfer Batumoko bien boss Roni Malunama, boss Yannick Malunama ainsi que boss Jeking
Malunama, sans oublier aussi mon sponsor privé, mon vieux Charlie Wayungu, ya Maman Coco Machatima 001 héros de l'ombre, doit baptiser comme Donald Trump, il y a jeunesse tout à Congo. Un grand merci aussi à Destin Mwanda honorable depuis Belgique, donc Papa Mungu Paul n'a pas de trop. Famille Mwanda, la trop Ginon Mwanda, les amis de Watakin fait 4 depuis Turquie. Et grand merci aussi à mon vieux Derlin Bitouvova. Notre pasta depuis Hollande, grand merci à ma grande sœur chérie, Sernanga Morolana, moi c'est Pemba Zangama Nanzeli Noura Porta Lola. Un grand merci aussi à mon beau-frère que j'aime beaucoup, beau-frère Abagène, beau-frère Jérémy, un grand merci. Pourquoi pas se remercier ma grande sœur BBC Statia Yalman, Sernanga Bibiche, un grand merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, Lelo, Naeko Laksabino. Route ya Bakwanga nazo bandango na Bakwanga na kokoma bongo malembe tina frontière ya Njili na Kimbanteke mais la ndenge ya direction ya Maître Coquet, en tout cas, félicitations na gouvernement congolais, félicitations na excellence numéro 1 ya ville province de Kinshasa, papa Nabiso Daniel Bumbalu Baki, Nenga Lobaki no Kinshasa ezobonga, en tout cas, place au moment na Telemi awande zalaki marché to bana ko benga Wenze ya Bakwanga ezalaki awa à l'époque. Mais bah côté ici bango na kati donc naza vers quartier Salongo, donc je suis vers quartier Salongo na commune Kimbanteke. Alors na poussa na sikoyo na tokende na ndeko cameraman na sima ndeko je suis eza bongo nzela ozo kende bongo ti na boulevard Luemba na kwesiko wapi ba saleli biso terrain ya football, terrain ya tennis, terrain à basket. En tout cas, un grand merci. Na excellence, monsieur le bourgmestre, il y a commune Angeli, papa Nabiso, Ngalema, papi, excellence. Un grand merci à vous. En tout cas, Tozo Laksabino Suko, Malembe, Awa, Bomoni Binomoko, béton, na sableté, moto vraiment, étambola avec un pacte na idéologie, Nzela Oyo, Babouchon, Ezate, mais population, Bazolela, Bazobakina, Falaki Batela Bango, Dodan. Dodan ezate population bazolo ba même ngana bino toza ba ingénieur te bato basara bon banzela to éviter avant inauguration to éviter ba mesure ni ba rejoa pour que ba keno koto eza arrêt bato ba katsaka bato ba lekara bato ba telemaka moi bilo moi bongo c'est très important et puis to relaxa bino pe sous ba terrasse est-ce que bazo batelango ou pas parce que makadam na ne komi inaugurité to relaxa bino pena malembe kaka ndenge za donc na simananga bozomona bongo eza avenue Mayenge et avenue bozomona oyo ye ake bongo kobima ti na route ya deuxième république donc vers cimetière ya Kimbanteke. Alors awa ndenge basuki boye to yebite nzela wana ye azokita bongo ti na Sekomaf. Bongo Tina Sekomaf, ok ne banjil brasserie kaka ndenge zalaka. Voilà, sans plus tarder, nous avons TVZ Radio T. D'abord, tout ça n'a constat. Avant que tout quitte nous ndeko je sais mungu. Tout pour ça nous awa tout ça la constat, il y a ba canalisation, ba terrasse. Est-ce que ça propre ou pas? Donc koye ba vraiment ko talisa parce que ba terrasse est bandité. Ah congolais. Kota la babilo kaboye, c'est pas normal. Et après vous condamnez l'État. Bota la binomoko salité, boté déjà na terrasse mais nanu e bandi kutute. Nanu e bandi te bota déjà bilo kaboye. Siko soki vous les bêtis ya makasi, ma itan oye déborder koti kuna et qui na makada momon elembi. Et ça vraiment kitoko communauté, ça pena kitoko communauté. Non je sais mon na moni ba papa ba zawana. Tout soit bango et vous appelez malamu mingi donc vers toujours na avenue Mayenge awa tout sur la vraiment na ba imboka ba Kongo mani ba quartier Salongo c'est très important. Mbote papa comment on est papa comment on a Makese papa Makese avandi wapi na vandi awa kana balabala Nzomoi awa kana sima paroisse ya Sainte-Hélène balabala Nzomoi on est à quartier Salongo quartier na biso oyo. Bon, ndenge tomoni courant, tomona ki mai, toye komona makadam. Banda
nzamba asalaka mokili oyo mbala liboso tomoni eloko oyo mbala liboso tomoni eloko biso abanse ya quartier oyo soki toloba yango malgré tokoma biso na suka tosali te na bakompagnie nga na kompagnie natiri osala te alors oyo etikali bisengo bana biso na bakoko na biso donc boyebisaka kaka vie acomprendre ke bavie mpe basali mais na bavie basali rien mpo misala ezalaka te banda kala ye atie baboulot tomoni courant tomoni mai eleki na se tomoni makadam vraiment facilité ekomi parce que bamoto yango ezosala ezokende petit centre ville nano kutu bainaugure nzela te boso bainaugure nzela donc en tout cas pepele topesi kaka bafololo biso bajeune tonuni tosali na biso te likambo te mais eloko moko tozoloba boye quartier Salongo eza na insécurité totale. Quand on dit qu'insécurité, la police FARDC yo raisonné FARDC auti na ngambo kuna babengaka SNEL kuna na commune Monga Fula FARDC asangana ba bureau de bayebele baye na quartier oyo ba Congoli ba jeune bake na bango FARDC oyo bazota na SNEL baze belé pe na luyalu na ba arme ya sika yo kolobani bakolo mboka bakolo makasi toke na proximité pour la biso soit idem kolanda bana tina kati ya bandako tozomona pena kitona insécurité makasi tozaki na même na réunion ba chef de riz tolobelaki yango insécurité sa makasi ko tofunda pa nani nga na funde pa papa na funde pa ministre intérieur na funde pa ministre de la défense parce que FARDC azo dépend na ministre intérieur policier azo dépend na ministre ya intérieur vous comprenez siko biso tozana insécurité surtout ba jeune malchance nangai pe so bakuta nangai chombo au PC simité botola yango toke yenani bende brouette kanga e grumette bakati basika tala to sala boye insécurité za magasi so bokuta na chef du quartier na ebité mais tozaki na réunion awa insécurité za makasi onga na biango na so ba yakotela na pale ba yakotelanga insécurité za makasi proximité pona proximité pena bino bango bakengelaka ba moto na ba mituka ndenge sana so boke wana bomona ba moto na ba mituka tala caméra papa so boke wana bomona ka ba mituka na ba moto yo bango ba koleka 18h 17h bazokanga ba couple vous comprenez bazokanga ba couple moi sambali bakangi bazokengela ba mituka na bango na ba moto yo kono benga proximité na 23h akoya te mais 17h 18h era boy kraka série ya wana ngana bike en tout cas na ndenga bien boye pena bien na sepeli pena boye pena bien donc ngamutale bozona mine télévision alors mbote ya trop pas ya père chef de l'état mbote ya trop pas ba kondamsa likolo ba cancellation na quartier oyo pour la sécurité. Pour la sécurité. Okay, merci beaucoup. Le message est bien passé. Voilà, nous avons tout ça, nous sommes la maître. Voilà, donc nous avons poussé la vraiment la Sabino Nazana quand il y a avenue Mayenge avant qu'il y ait kitana na frontière entre Kimboteke et Nanjili. Voilà, mingi na kolobela bino makambo ya nzela na kolakisa bino comment quartier Salongo bazo vivre et puis na makadam na bango oyo nde basali bango esengo o bazana ngoki bongo premier intervieweur ndenga lobby bazana esengo malgré insécurité mais côté transport vraiment mai courant avec un partenaire idéologie donc tout neuf. Mbote papa comment on est papa comment on a Makelele Singi David Papa Makelele Singi David Simba. L'autre fois, tu as awa tabasa nzela, tu solaka na yo, tu salaka interview. Là, c'était na libulu ane zalaka wana. Tu le bela, surtout na tout d'abord question moko, ceux qui va servir non nzela. Boko bebisa, obagi nanga boko bebisa te. Na bendio yakana to kusana no awa. Moni siko réponse au pesenga eza yango te. Tala biloko apo. Bon, papa, na biloko oyo moni boye, lokola ke nanu fongoli nzela ngote meto, on a ba projet que faut ça la groupe moko awa, lokola ko terminus, il faut de kokabula ba groupe. Ba groupe oyo ba charger ba yali o peto ko luka kenaka mwa muke wana ba charger ba banda ko zo ka photo luka batu oyo banda ko s'occuper na ba situation oyo. Alors, parce que les autres habitants de l'hôtel de ville sont sur retard. Alors, on a moyen, la possibilité, on a un camion de Pesaka, sur grouper quelques personnes, la canisi qui est au bout de la situation. Alors, sans situation, on a financé autour de la bateau, on a pas ça là.
mais tu y bien qu'il faut ça là, parce que côté monsieur déjà ma position on a c'est bandaki ko ça là, hein, parce que ils ont comme volonté. Okay. Voilà maître nengo tukoba parce que côté la Paris ba notable il peut faut appeler notable pour appeler ancien awa na quartier Salongo donc ba otalo etando qui donc ba yebi déjà mais eloko ezana na débit na le comité ma kasi ko luka ba pa ou ba nini ko nitende za mukeka boye o sensibiliser ka ba jeune samedi parce que chaque samedi tu as na Salongo sensibiliser ba jeune ba longo parce que ça na muke so comme etondi couche et peut sabino sous passe voilà na idée on yo lobi tu as déjà prévu na ba makanisi wana to solo makanisi yango ici c'est awa na ba petit que il faut dominer que la biloko on a en avance que avant qu'il tonda alors ce que nous émission de l'indeng yo lobi yo et qu'on peut ça pas si mingi alors on attend il faut tout profiter que et banda ko bimali banda mais regret nangezani les to ko bimisango libanda ce que kauki suka na huyo kuzonga lisusu est-ce que ba chinois na zo to bimisi ba ko sala biso est tout bon c'est que na moni ko luka makamba ah wa so bolongoni ba salté na ba kati ya ba place mo ba reçoit te boko so bobwaki wana bon si on a besoin on a faut luka to louer ba pousse parce que premier temps on a pour sauter il faut luka to louer ba pousse vous pouvez contacter le chef du quartier oui il est exactement yo lobby ya ngombe ngana zo kanisa na kati na ngaki il faut to mona yi so to moni yende apesa makanisi wana parce que apesa biso quelque chose pour na ba louer pousse so ba salté oyebimi baba ndako bwa kango alors bana na pe ba bwa kango senga pe lipa siko lipeza to monte ke bana ngomba kole so biloko boye to condamner l'état non na biloko boye pona ngato condamner na l'état te mena condamner chef de quartier OK parce que yende koki a sala ka batura amona ka ba citation oyi lokola zo sala batura te tala yo utu musika oyego découvrir eloko et bon comment pas y a découvrir alors il fallait pas y découvrir donc biloko nyonso il faut ezala ka bongo mais net siko régler mususu bande ko bazolo basimalanga yawo mutu moko porter songolo otozo bakaka ko bano pesa bisombo ba police bakangi bakena ina bureau talangai ba beti suka nga kufina kata kasho to yebite ko rango ba tiaki na ma to ba tiewa to yebite biloko na nyoso bazolo ko na biso déjà élément lobia alors je dis bazolo ko na élément. OK merci beaucoup maître tout pour ça na mon keboye ya na to sola vraiment voilà cher ami c'est là où pena embouteillage exacté pena qui toque avec partenaire idéologie sur la caramina papa c'est parce que suivant son ego ça interview koto nazara ming na yé donc to bandanga na débit wana nzelo eza non sablé badame et heureusement ça na ndima na sima ya ndeko José Mbungu zara pena libulu ya makase kabolaka ngambo wana ngambo to sali alors to zara na papa to solaka wana nzela oyo vraiment misala esalami na ndenge moko longo bani to te de kotala ka boye moko bon na ndenge pende ezali misala bani na ndenge pende kitoko ndenge to lingilaki ba alors toujours c'est la kaka que fatia okata banderole na ye to sepela pona mituka nyoso kota pano ezoko teza penda ni tezo kota na mutu makati ya congolais mais penza pona beza na penza et kota alors soki ye aye kofongola ekola malamu mais lelo akoya kope kofongola atila biso mpenza baleta ya solo awa parce que toyana na sécurité grave nzelo oyo omonaka bakso esalamaka na kimbuta nzelo mpe ekosala oui accident to bata maboko oyo bazuya na mituka kokotela bato kobuka koboma varmer oui bato azokufa ngai moko na autant ça l'intervention moko na avenue oyo elandi faut la troisième avenue na Seboui Mazongo bakotelaka mutu kuna metokomi mutu bayilaki barate ye bakomi na porte mosusu alors babeti innocent wana na ndenge moko makilo ndere basokango na katini alors eloko wana nyonso bato bazongaka nsima de cause nini ke intervention ezalaki te mais nga lokola nayebi technique ya kokendela moto oyo azosala mabe tokomaka ntina sika wana après naye obenga cordon na nga tokomi na place wana asali enquête na ye tokobenga bapolisier la butola bakoma te bakoma te bazoyebisa biso tozwi bonne note ah non ngai natalaka te mene bazozwa ngai donc sikoyo un policier ana poste oke kobenga ye liyo obengi ye ayi azwi biso nazwi bonne note mais bon non tu en suis kaye wana na bike le bilinge le côté mais
fallait yo agent comme sur le terrain oyeba nini okoki kozala mais biso ba civil to komi yo policier okomi te soko bangi na. Merci beaucoup, maître. Là, l'autre photo, il y a tout le monde qui est sécurité, vie sociale, comment on vit dans le quartier Salongo. Mais le pénami mité ko bande, nzela na bino ndebo moni yango, et ça qui boité, beaucoup na makadam, beaucoup na béton, en tout cas qui toko, siko ndenge basuki awa. Bosoki information ni ndé basuki place wana. Bon, lo binga na mega ko tuna o ka balobaki ke batie yango parce que ça la ki libulu moko wana. Maintenant nous bazwi position te ya nzela ngo soki kokende boye mais mingi ndenge alobai nanga ekokota boye ekoti boye alors na ndenge ezali wana na nzela wana alobaki mpe finance oyo bango bapesa bango mpo na nzela esilaki bazozela deuxième lot eya bango bakontinue yango mbongo bapesa bango kobanda lwemba ti awa esilaki donc yango ya nde bazozela mosusu eya bango bakontinue position na bango alors biso mpe tomoni yango eza bien ke bakontinue ntina cité moko eza kuna mosengo na yebi te soko oyebi yango sikoyo nde place wana nde yango tozotala soki bakoya na position nini mikolo mpena sosi mpena tukutuku ede pine to 3 pine okomi s'intéresse kitoko avec un partenaire idéologique yango direct ozomona onaye mpena boye sans bouchon embouteillage eza te mais yango donc mpena toza mpena pepele marke tolukaka yango te todindaka na bazelo bandenge nini non tokodinda na bazelo te siki liboso yalaki mpona yo moko koma wanano manefre ozopatine neti kaya mais sikoyo oyebi na l'aise trois pine ozoloba yango oyo mituka misusu yango ozomonaka toujours ndenge ezobima na bachar donc toza mpena bien tokota mpena njili vraiment pepele en tout cas njili mpe fo ya kimbaville boye pepele Kimbaville esi aleki kote wana bango bazodiembela nsima yoka bango. Merci beaucoup maître. Là sur la peine papa à propos kani na ko bakisa pour nzela mbote papa. En tout cas merci pour la parole mbote. Tozo remercier kaka eloko oyo mokonda mboka sali biso awa. En tout cas ifongoli biso et sali pena implice na salongo awa. Yango to sengeza na mbala suka te to mona ba evre po to fongoli maboko to ozela mokonzi. Oui to ozela ka inauguration ya po misuna wa mona mokonzi fa te to apoza pe to mona awa to bakisa pe o ezangi biso mona bena muko tombolo fachi beto muko tondolo to na poza pe to mona mokonda mboka o pe nazo pesa makambo po ye ezande ye po ato vana bubebe bani to mona makambo esa ma ate donc to sepeli makasi nzamba bakisa implice pona. Merci. Okay. Merci beaucoup cher ami téléspectateur. Voilà ndeko Joseph Mbungu. Tozo poussa la sous malembe. Ndé aloba na bino kaka boki bino moko population ndenge ba uti koloba. Nako songa mwa muke nako bakisaka na oyo bango ba uti koloba. Policier aza na pona ko sécuriser peuple to pe population na ba bien aye et non pona ko tracasser bango le susu eza vraiment mabe makasi. Voilà, ils appellent ma bé makasi. Negozo banana rumela. Fachi beto a rumela. Tolobi mokonza mboka. Musique zo beta te hein? Et musique e beta te. Nzela neni. Bon, il y a liboso to pesa merci na mokonza mboka. Na bato o baza nzinga na malgré makambu na mboka boyebwe mais to pesa merci pour tamo ba kondana biso to ma transport. Ezaki erreur banzela. OK. Maintenant banzela ndati bona uti banda s'intérêt na ebweti aba kongana 500. Mais les 3 pinards, ton nom est 4000, 3500. Donc, ceux qui vont dire c'est bongi, tracasser Sili Nango, on me dit que c'est bongi, en tout cas, tu es à l'aise. Nzela pena bino bobu la pena pepe la pena. Kitoko tan nzela ko no banité metoko keda kitoko de bo tango ebanda susu. Donc, tu es à l'aise. Na ba kriya ba se plein na biso. Donc, os de prix bota ngo pe popo na nzela soza mabe hein. Ya on le binzela te na ata na 15 heures mususu donc nzela on est que après 3 jours 4 jours dans un panne. Non, les gens ont transport pour bon on est les calculer on c'est en panne. Mais le roi dit les hommes capable obéir à 500. Mais bon qui n'est pas malin mais bino qui na mbang surtout ba do dans les até bien. Oui, bon mon dieu mtazana ekumbeli na mais to senga ba tse sota ba do dan pona baba ya classe ba ka itsa nzela ndenge zaleli. Ça va. Mais mon konzambo wa rumela. Merci donc pena de wati s'intéresse 500. 500. Mais ça y va 2000 hein. Ça y va 3500 4 sont boule 4000. Mais nanzela fati béton en tout cas nzamba bakisela osusu. Tu as vu bato bazo nga ba kaso mais
bakokoka te vumela papa. Merci beaucoup, cher ami téléspectateurs. Donc, Naza toujours vers quartier Salongo. Mais Nazo pour que c'est ce qu'on m'a malembe. Na comme na frontière siko api Kimbateke na Angile Suki na direction ya maître Croquet. Donc, direction maître Croquet entre frontière Julie et Kimbateke. Voilà, cher ami téléspectateurs. Bon s'abonner massivement. Ok, tina cloche ya notification. Comme ça, on a bien mis ça qui toque comme là. En tout cas, pour les mamans, pour les ya, faut que vous vraiment vous avez même moral na population, vous avez même moral na population. Vous avez bandeni à ko battre la baron, c'est très important. Alors ceux qui vous ont tracassé baron, ils appellent malamu mingite. Voilà, dès que je suis mon toko masiko na pas on a les boulot on est à la raya manzengele na nenga osara kutute mais lelo bosana. Merci juste après. Merci. Minga kolobezate ya kolobezate minga kolobezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc outil bongo kozala na kwa esiko wapi kozala terminus makadam mususu ko matabongo avenue Mayenge ya bongo ti na route ya deuxième république vers cimetière ya Kimbateke et puis route musoro kende bongo ti na prince ya Sekomaf et puis tout droit bongo ya kende vers quartier Salon là à Mazongo donc que si les bossos bon na terrain ya Mazongo mais le quoi na zala makadam te ko le makadam donc to suka na makadam parce que na zala makadam bomoni binomoko terrasse wana na Mazongo kuna mai tonda makasi donc ye azabongo ye auti bongo azo seconde ba mai o ezoya vers awa ba terrasse o ezabongo ba terrasse le la mer donc ya zo recevoir ba mai o ezo ta bongo ba venir ba quartier mike donc voilà bino bomoni et full oyo ezake ba bongo libulu mo zolinga ya moni ba poubelle mike bazoya kubawa pour que libulu o soke salami eza vraiment susu na makasite ya kobuka ba bete oyo ba uti bongo ko tela bisu awa mais ko tala pe bo faut ko longola pe na lombango ko longola pe na lombango ko yeba vraiment pour ko zo pesa déjà border kuna tozomona ba parler za wana banda ko za wa tozo vanda wana boza pena malami te donc sumungu na pusa na pan oyo dans za ponte za place moko bataki libulu moko ezalaka awa ya kosaka na kutute na bokasi ya gouvernement congolais oui to moni ke vraiment place na telemi ezaki pena mama na libula kosaka te mama na libula kosaka te botala bino moko alors ba sali pena canalisation ba mai o anokene bonga bimiti na rivière ya Njili ok le bongo tina rivière Njili bozomo ndenge ba ndeko na biso nde basala kinzela bozomona et donc ceux qui va continuer misala ba ça sur terrasse ya monene parce que ba mai e uta bongo na ba quartier Chumabwa quartier Bamboma ba kitara pena awa mai on kita awa na puissance alors ceux comme isko awa tango kitana ya kena et pepela qui à l'aise sur la rivière Njili voilà que vous allez vraiment et comme ça vraiment dégaté donc mon bidomo à pont ponte mais béton hein, béton les bataki awa mais il faut qu'on puisse rappeler bana hôtel wana pour moi na kosala pe mo rera mukebu ko surtout bana bazabela mo bulu makasi c'est pas bien bana bazara mo bulu hôtel wana vraiment eza malam mingite et bota bino mona na pekisa bana no massa bébé bolongo wana bolonga bokokoya bobimi déjà classe allez babenga bino allez entre à la maison allez viens touche-moi. Allez, va, toi aussi, dégage. Voilà donc pour nous sécuriser bana comme on a bloqué pour ça bien malamité. Donc je suis mon a comment on a accepté béton n'ingati parce que mai soki et outil likolo andokita akiti malembe ah bomoni awa pepele skama andokita kita awa ekiti ekei ti na rivière ya Njili. Donc ti na rivière Njili donc bino bozomona voilà TV za radio.
ninga kolobe zate touti mosika essentiel tokomi ninga kolobe zate ya kolobe zate ninga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc awa nazokende sikoyo nazana avenir Mongana, donc naoke siko malembe nakoma tina avenir Kumbi et frontière entre Kimbanteke Nanjili do nazana commune Kiteke. Comment vous avez vu le béton macadam kitoko propre au Saranate, mais constate au salikaka tout babani déjà ko baby ça va terrasser déjà babani ko baby ça c'est pas bien c'est le moro boy ça les habits jour ne papa no zo bakino ba ko kufa bana na ye ba ko ya ba kokololo na ye ba koko ba ndenga ba char tout tous les 4 générations ya famille na ye ba mona macadam o zalaka alors tant que vous baby ça déjà na début même pas inauguration qu'on est banité déjà macadam boy en tout cas ça vraiment malamité bota bino ba trop pina ba zo pina avec partenaire idéologie ngamo kuta longo njili na kiti pena bona moto na vert ni bouchon en nzela en tout cas kitoko ba chauffeur pe beaucoup mapeka na ndenge moko longo bania donc mangu pema foko ke pena malembe ndoko je sumbungu voilà tokoma ti to laksa bango fonte entre Monteke na commune Anjili. Restez toujours bon ça sur votre chaîne. Merci. Ya kolobe zate, minga kolobe zate. Ya biso yangoyo, oyo eza biso na biso. Suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Chers amis téléspectateurs, donc toujours progresser kaka malembe. Awa sikoyo tozana avenue Timba, donc avenue Timba na okende na koma non loin na avenue Kumbi na frontière entre Kimbanteke na commune ya Njili. Alors bino omoni pena nzela peneza kitoko mais constant tosali ezaka ke non ba terrasser donc ba terrasser bande comme suna ngambo ande juste caméra la ngambo bande comme suna ngambo la omoni nde ba sala musana bango bazolonga basalite baboyi kena ekoma ebele après kopesa bango sous pasi babiloka boy siko boya condamner l'état macadam nane komi inauguré te mais bozo boka déjà ba bouteille à plastique ko boka ba sachet ko boka ba pampers babiloka mabe na kati en tout cas ezo sunga vraiment te eza pena mabe l'état nenge tolela kena nzela esala courant ekoti ma ekoti nzela pe yango batu batambola pena kitoko avec partenaire idéologie bino bozomona mais ba terrasse bozoboka déjà biloko mabe na kati en tout cas faut koyeba ko batela ba bien na biso eza pena malo parce que bourgmestre akoyate pour alonga la salité to pe ministre akoyate alonga la salité nzinga na yo alors biso monde te ba ndeni akobatela biloko na biso donc voilà tozokende vers avenue Kumbi l'axabino ka macadam ndenge salama vraiment avec partenaire idéologie donc bino bozomona ya koloba kutezate en tout cas to bois qui va flair koto ya gouverneur provincial ya ville ya Kinshasa mokonzi ngumba papa na biso Daniel Bumba Lubaki nenga Lubaki no Kinshasa ezobonga partout na 24 communes alors tomoni tomoni pe ah déjà direction à Maître Koké c'était pas comme ça Maître Koké botala bino moko ba diaspora ba baza bongo libanda bana ki manteke bana njili ba baza libanda botala Maître Koké na bino ndenge koma donc kitoko pena ko saranate ko banda Sainte-Thérèse si na bakwanga nzela pena kitoko ya ko lobela kuste donc bino bozomona en tout cas sengo makasi population baza pena na sengo makasi mais tozobetaka mbela foko yeba pe ko batela yango kota vraiment propriété na ba terrasse botika ko boka bongo ba biloko ya salité et ko sunga vraiment te za pena mabe makasi donc bino bozomona nzela oyo ndenge zalaka na kala botala siko lelo ndenge nzela ekomi kitoko makasi population bazo baka batela bango pe badodan po soki kaka bafongoli yango ekomi officialisé ba mituka surtout ba moteur à deux pneus boyebela botika lombango kumba pena na ndenge moko ya malembe po bosala bongo ba accidenté donc voilà
courant déjà kitoko maipe kitoko quartier Salongo avec un partenaire idéologie bana chuma bana bamboma bana ya panga bana ya biela kifuta partout ba révolution en tout cas baza penana esengo et puis coup de chapeau na excellence bourgmestre ya commune ya Kimbanteke papa na biso Jancy donc excellence Jancy en tout cas félicitations. On s'appelle Salami qui toko ya kosala kuchute voisin ya papa na biso excellence Papi Ngalema ya zabongo ya commune Njili. Alors le quoi on a commune qui Kimbanteke awa mingi ezande papa Jancy en tout cas félicitations. Donc restez toujours branchés calamité tozo comme on a venu kumbi toko. Bizati ya kolobizati mingi kolobizati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te ni kumbi donc simananga esiko na uti eza bongo commune ya Kimbanteke alors na sima ya ndeko Josué Mbungu eza bongo commune ya ndeko Josué nazala vraiment au milieu donc nazala au milieu awa siko na commune avenue kumbi balabala oyo kaboli Njili na Kimbanteke croquet donc croquet donc voilà chers amis téléspectateurs donc bilo moni na komisko na Njili donc simananga eza commune ya Njili na sima ya ndeko Josué Mbungu eza bongo commune ya Kimbanteke alors chers amis téléspectateurs bilo moko bomoni donc avenue Kumbi yangoyo donc frontière alors mingi awa na ikolobani na ko laksa bino nzela ya maître Koké kobanda bongo direction kobanda quoi kobanda na ex wenze ya Bakwanga vers quartier Salongo na commune ya Kimbanteke na esco ti awa na avenue Kumbi entre Kimbanteke na Njili donc bino mona avec partenaire idéologie ba mituka pena pardon ba moto il y a 2 pneus, 3 pneus, voire même des C7 au côté déjà. Donc ils sont vraiment avec un partenaire idéologique de la Pénaki. Donc Nekaka excellence numéro 1, il y a ville professeur Kinshasa, papa Nabiso Daniel Bumba Luba qui n'est pas Kinshasa et Zobonga. Alors il y a un peu de money. Population peut lobika que non baza vraiment na insécurité donc baza pe na insécurité alors makambo ya insécurité na to ya lobilango to benga bongo kolaksa bango vie sociale comment batu ya quartier Salongo bazo vivre et koza pena malamu mingi constat to ça bien na kati wana ko to na wutizaka moko donc une petite marché bakwanga bakota pe na kati eza pena mukie mais kolonga pesi bango bazali ti kuna faut bakendeka wenza ngandwa eza pe moi distance alors ce qui peut resserrer bango wenze ya monene ezapena malo parce que makadam ekoti déjà dans makadam ekoti que bandeni ya kobatela biloko na biso c'est très important ba terrasser surtout ba terrasser ko boaka biloko ya salité te ba poubelle na kati ko boaka non parce que vous la soki beti mona ba mai ekota siko na nzela awa na makadam et vous apena malo minte malgré ba sala biso ba beton mais faut koyeba pe ndeni ya ko tenir yango mutako utape lemba uti
ayepe auti pe KV na veni ya comment na commune ba maman na biso mère boss maman Laura Chou na abiki na ki visiter Kimbanteke vers Bakwanga ayepe na koti pe na kitoko so amoni salite et ko zapena malomi donc te ba ko batila yango voilà. Pour le Mokalelo, Watakin fait 4 les lions de la presse congolaise, Donald Trump et journaliste tout à Soukine. Vraiment, merci na Sima Caméra, Mouta de Bona Sima Caméra, Zaki Bongo, Ndeko, José Mungu, Mona Changu, Listan Zambé. Un grand merci pour cette belle image. Un grand merci aussi à Batunio sur l'Andebiso, donc celle qui a fait commentaire na bino, j'aime na bino, vous avez bien beau commentaire quand l'émission Watakin fait 4 El Marazawana. Ndeko Zamba zawana ndeko Esther zawana en tout cas ba émission nyonso bomona na chaîne ya biso podcast boyi ba ko partager boyi ba ko s'abonner ba commentaire na bino et ko zapena malamingi. Voilà, un grand merci aussi à honorable depuis Belgique Destin Mwanda, un grand merci à vous famille Mwanda malapesuna motato et pourquoi pas remercier les trios d'enfer. Un grand merci aussi à mon papa Simon Foka Stati à Paris, il y a maman Cécile Massang Molongo Maïbi Kessilate. Un grand merci à mon vieux Trésor Manzambi depuis France. Un grand merci à mon vieux Trésor Lutonado Maître Tarzan Laetitia Kandolo. Un grand merci à mon vieux Derlin Mitouvova, notre pasteur depuis Hollande. Ma grande sœur Clarisse, ma grande sœur Lana, moi ça Pemba Zanga Mananzela Min Loko la porte à Lola, il y a papa Nabiso Jérémy. Stati allemand, Cernamon Alela trop, BBC Bibiche, un grand merci. Pourquoi pas ça saluer ma mère que j'aime beaucoup, maman Marie-Claire Mwanga depuis France, moi on a eu le Dallas, Tongo, un grand merci. Un grand merci à les amis de Watakin fait 4 depuis Turquie, pour nous soutenir la bino, en tout cas Boindez à la vraiment mauvais Ben Mal le Gaulois, maman Laura Chou, Boindez à la pour s'abonner massivement, tous en TikTok, tous en Instagram, tous en Facebook, au côté pena, au s'abonner, yeba penenga au partager. Pas ma voisin, te peux voisin. Benga ba baza dinga ba ya bakota. Ya biso podcast eza yanga ya yo, ya biso nyonso ba Congomani. Donc eska besoin d'information vrai biso te kitara sur le terrain. Te boy kana matoyi. Il faut que mon ande na miso, c'est très important. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Ce qui est sur ma scie à Zongité. Bye. Biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya mutu ya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otembeza te mo misala emonani linga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otembeza te mo misala emonani linga kolobeza te touti mosika